Masolo la vérité. Yo qui n'a liara un restaurant le 14 février. Donc, yo n'a nem mambala bimsa oka deux fois. Le 14 février na le 8 mars. Boyo ka appelé Sony. Tu vois que Omela Makila. Manda kwa Karim Mokonzi. Dans la longue pas na kina meli Makila. Ba leso Makila na kasi ya viande. Utatala o katikati ya makolo ba respectaka ye. Po tata ya Didi wana yo moko sa chantage. Nana pesa Kofi Kombo ya Koko Dianzo. C'est elle. Ce qui n'a rappelé yo tes propres propos. Est-ce qu'il n'a finga qui? C'est juste il fallait yo ka Sonia Rolba et ngape na sorcellerie mobwe. Comment na ke kokota tina makambo na pourtant ngamo na takana no vie rambo na kendane likolo. Mike la Duchesse a ko comprendre que ngana Duchesse to ba master. A renforcer ce lien na Disha. Na se retrouver ce au milieu de Ariette à gauche, Disha na droite. Yeli Bosso. 98% ya ba bureau D. Bureau D, oyo ka ba flic. 98% ba bureau D à Congo. C'est des voleurs et des voyous. Justice on na ba faille belé. Nyonso eza ba bêtiso ba ila biso na président Kala. Joseph Kabila. Basi ba kanga moyebi. Peuple azo zelanine, azo la défaite. Bako le beta Joana Kao soka ndimi komba. C'est le loko et ko réparer humiliation et sa victoire mezoya. Les musiciens, même Verambo Nengazana, Mboke PCN. Kofi Olomide, Kofi Olomide na ba effort perso. Mais ba tout ba ba matolo na ye, ba nzembo na ye, tanyo so ba salina pechuana. Olivier Sainini à côté. Qui te vandi boye bora neza pona Olivier, ata ba yo kango intérêt, mais au moins on s'est détaché na famille on a na activité na yo. Bazalanga ba hotelingana na ba Gare du Nord, bazo telingana na ba Belgique, bazo lia ba fufu na bangwa, balali balamuki. Na ebité soki na ba jeune oignon so ba postuler même à Paris. Soki baza 4, baza na preuve moko ya relaxa biso ki bazalanga ba patriote. Ba na ngote. Si komoni so ba matisi salaire ya armée. Élève nyo so sisi na 6e. Po to kende pa itozonge pa mutu nyo so na intérêt. Si je suis militaire, j'aurai un bon salaire. Ah, quelle formation militaire? Bon. Justice on a ba faille belé. Nyonso eza ba bêtiso ba ila biso na président Kala. Joseph Kabila. Et d'ailleurs so ba nommé au ministre état mususu ya affaires intérieures. Yo ke ozui bana batata mwasi na bino batanga te nyonso ba voyou wana. Opesi ba matricule ba ke police. Balakise ka ko beta munduki na ko cha mutu kraka. Kokoma dossier ayebite. Kokende ko kanga moto ayebite. Ko respecter ba vie bato ayebite. Yango zo mona ba ona banzela zo police zo swana na mutu ba na munduki. Oyiba ki na 2011 batikio. Oyibi na 2014, oyibi na 2016, oyibi na 2018. Parce qu'on a Congo ti lelo 2023 police wana makamba base de données etala ba ngote. Bango ka ko kende ko kanga bandengana na zo ebisa yo mitakala na ko ya ko pesa ba communiquer na ba roulage na balabala. Na Congo so ba kanga yo même ande toza soto ya na Congo. So ba kanga biso. Ba craquer banana na caméra na ba téléphone. Bango ba pesa plus valeur na bato ba kota zamba. Ya moni il y a une vidéo moni colonel azo yiba lipa. Soda. OK ko kanga mutu. Na vidéo wana mama wana aza moyibité. Migo moni auto moni na vidéo wana eza muke. Basala akoleka ngo. Basala ngo pire. Les longs de temps sous tout le monde on a ba vidéo. Basala akoleka wana. Masolo la vérité. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro.
la coiffe Icoté. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Oui, nayemisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbisi esalamaka kaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzonga na Galaxy Mambo petite histoire ya mbisi na kati ya putu awa c'est na Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande banyengeli ya matungulu. Kito Masolo la vérité. Bienvenue dans votre émission sur la vérité, émission où le Rabino vérité en face comme d'habitude. Bonjour, bonsoir, on a tout, bonjour, opportunité, grâce à l'Abisso. À ce net pour moi, bonjour, belé, bonjour, l'Abisso na Congo, surtout dans la province, bonjour, l'Abisso à travers Centrale Télévision, mon comme chaîne où bandima ko divise l'Abisso, la place où internet est athée na Congo, la place où YouTube est athée, bandiko batala l'Abisso à travers chaîne Centrale Télévision. Merci na PDG à Centrale Télévision et puis na bandiko nyonso oyo ba travers na Centrale Télévision. Merci beaucoup. Merci aussi, un grand merci na bandeko bola na biso na chaîne YouTube na biso sur la vérité, chaîne YouTube la Rabino vérité en face comme d'hab. Merci beaucoup na bandeko tout ba s'abonner na chaîne YouTube oyo et puis tout ce qui na bandeko no ba s'abonner s'il vous plaît. Moni bo s'abonner na chaîne YouTube oyo, eza chaîne YouTube oyo eza na complexité, eza promototé, eza na couleur ya artiste té, eza na couleur ya comédien té, eza na couleur ya mototé. La chaîne oyo ezana et la Rabino toujours vérité en face vis-à-vis ya ba invité oyo ba défiler na fauteuil jaune pour na koya kopesa info pour na ko analyser le makambutu oyo zo le ka na mboka na biso. L'autre on a réel plaisir, tu auras toujours le plaisir surtout yambi moko ba congolais intelligent. Moko ba congolais bazana savoir, bazana intelligence, bazana sagesse, moko ba analyste minene ya mboka na biso o lelo oyo il faut ka to kindaka ko finga été et surtout ba ndeko ba ngaka beaucoup plus ko contredire. Bon, azamutu ba propone oko ya contredire no ya kofinga parce que ça moko ya ba analyste ba ndeko ba comprendre la rôle na eti aza youtuber ti aza analyste congolais o lelo oyo ba grand sujet ba grand problème beko epe na mboka lelo ako kende to défendre mboka na biso na ba analyse na mindele na ba africain pour na mambo etani mboka ndeko na biso era donc c'est-à-dire pour moi la sagesse na intelligence to yambi o abimisaka pour na makambo to le na musique na ba comédien na politique même na makambo itali mboka na biso l'autre la ba sujet beto li kotika na era Ramsès na makambo itali sport to mekolo bilango vie de couple to kolobela ba divorce to kolobela ba réalité tout o biso na bino to moni na ba réseaux sociaux na biso ezali kamaro bomba ti biso to moni bino bo moni to meko analyser on a era et puis que je dis déjà bonjour bonsoir era Ramsès. Ah bonjour mon ami Miguenyema. Boni ça ta forme toujours là toujours en forme. Voilà, merci biso ça la biso plaisir comme on a yo ceux qui osana posa ya kobimisa savoir oyaka toujours na fauteuil jaune pour na ko pesa ko partager savoir na intelligence oyo nzama pesa na bandeko batala biso ezamo ka ba force vraiment merci vous avez toujours reconnaissant na ba invité les yo ti Suisse boye oye Paris pour na ko partager na makambo toujours likana na communauté na biso ya ba artiste na biso ya ba musicien na biso ya ba sportif na biso ya ba joueur na biso et puis na makambo etali mboka na biso. Merci beaucoup encore. De rien la famille c'est la famille to banda boni na makambo etali mboka na biso to mona vidéo mo circuler on biso ngala ba nota to ndire zai na Brazil ndire na Congo mais balo zai na Congo to moni sir na biso moko ya mwasi ya sir na biso moko boye c'est comme si biro de kende ko interpeller ko kangai mais bazo fina mutu wana na bité balinga ba bomé sur place puis bazana pour ça sambisa yi tant on tala vidéo mona mwasi wana teke lamba rouge ni pour te kwei policier muso botika ebongo za moyibi soki moto za moyibi azo mériter batiki motakala ba beta elo wala nyama bo migo moni auto moni na vidéo neza muke basala akoleka ngo basala ngo pire lelo nde tamsusu to mona na ba vidéo basala akoleka wana na Congo so baye kanga yo même ande toza soto na Congo so baye kanga biso ba craquer banana na caméra na ba téléphone
plainte et banana poche na biso. Donc c'est quand même grave dans mboka wana. Je te dis mboka wana nzamba sunga. Je pense relève en mboka neza biso ba jeune autour moi conscience tous a ebelé pour na ko éradiquer esprit wana. Et le rôle c'est ça parce que ba minimiser département ya police na armée. Oui, tout dans le monde au Congo et état développé na forme politique na Congo. Moni bato bazaki na Congo ezaki soko tangi aussi sciences politiques. Obani ko luka musala, aux avocats, économistes, so lingi aussi mettre dans la politique, bakota loté. Bakota la valeur ya compétence noté, bakota la niveau na yoté. Bango ba pesaka plus valeur na bato bakota zamba. Donc des abwe ba illettré mo ba sangani ba mboka tie mo ba sangani manipuler, bakoti zamba. Babando boma ba congolais. Ce qu'on a étudiant on va aussi sa science politique au lieu ba ya ko sala na politique à solo biso to kenda na logique ya ko négocier brassage. Ça veut dire ah banani baza kuno o ba mai baza pi bana zamba na est to boma moto o ba pesi faire des routes pototique ko boma to lingi to partager pouvoir boya Kinshasa les accords politiques. Ce qu'on a quand il y a accords politiques et même là biso ba tenter ba gérer mboka wana. Il y a une vidéo moni colonel azoyi balipa soda OK okanga mutu na vidéo wana mama wana aza moyibité leki na ye ndaza moyibi leki umwana ndaza moyiba yako kange bakuti azate ndo moni bazo maltraiter ye bazo mateleti na mutu na minito na lobano aza na hôpital. Est-ce que injustice wana na mboka na biso pe aussi la kato et ça les ya ko kanga bato bongo lokwa banyama. Et ça les lions nan. Mais gagné ma 80% il y a omoni na ba département nyoso sensible ya Congo. 80% za ba tokotoko. 98% ya ba bureau D. Bureau D oyo ka bena ba flic. 98% ya ba bureau D ya Congo. C'est des voleurs et des voyous. Nige to lo ba poto na poto. Ba ya ko kanga yo o comprendre que batu ba yebi logique ya arrestation te. Nga tinela convocation ba côté la ngatina appartement. Ngane na bando yebise messieurs pour côté il faut un mandat de perquisition. Convocation tika parce que au monde na za flat tika convocation kende tika na réception bon. Tika na réception frère. Olingi to humilier yo. Ce que ba kutinga pe bien barbecue na bato. Olingi to humilier yo. Mais c'est après ozwani. Moto non na tika convocation alinga ba nosiko humilier yo. Papa, moni mboka na tozana batu penza neti na armée na police, je pense que il faut bazongi ça ba test. Il y a des OPJ na Congo na aibo ça PVT, procès verbal. Justice on na ba faille belé. Nyonso eza ba bêtiso ba ila biso na président Kala, Joseph Kabila. Et d'ailleurs ba nommé au ministre tam susu ya affaires intérieures. Yo ke ozui bana batata mwasi na bino batanga te nyonso ba voyou wana. Opesi ba matricule ba ke police. Balakise ka ko beta munduki na ko cha mutu kraka. Kokoma dossier ayebite. Kokende ko kanga mutu ayebite. Ko respecter ba vie bato ayebite. Yango zo mona ba ona banzela zo police zo swana na mutu ba na munduki. Et comment trop na surtout dans la police na biso toka ba congolais de to fandi boto zo loba comment trop. Policier comment luka na visibilité ke kanga maniki au filmer. A luka visibilité. Bango wana génération ngo ngwana. C'est ça, ba bureau d'en plus. Bureau de kanga artiste moni le quoi Kofi Olomide, il faut filmer. En fait, bango ba na logique te que so en fait, c'est des gens ceux qui n'a qu'à porter mige plainte. Pona bango. Pona ngana za la calmer, il faut ba humilier. Mais pourtant ba ba te que ngana ko porter plainte mais toke pe to sambi yo raison. Na Congo mutu nyonso porter plainte mutu liboso azade ana raison. Parce que manière ya okende ko kanga mutu ba na ngote. Ba na ngote ba koza kana mandat d'amener. Mandat d'amener, il faut kanga mutu na balabala. Est-ce que comment même sert on irait ba sonaité parce que so ebise moi si on a tantine on a to mama wana parfois bota bana na tala bingambe bana mibali bingambe bali wana po kanga mona moi so il fallait que matériel na crâne non même na monga colonne ngo pe ba profiter po ba to ba soif ba profiter ba ko iseli puta ibabi ba linga ba bongisa e bongo liputa ba boya
bazoboya donc na dignité ya kibomwasi na ye baza na ngote yango nazo biso vraiment bato balimbisanga moi na Congo wana même na la police tona ba major tona ba colonel des anciens pharmaciens mais oui alors on te gagné ba nini ba épicranie na ba suppositoire banoko na bango ba uta na kati ya ba brassage heureusement Tshisekedi alongoli yango président Tshisekedi alongoli yango soko komi rebelle koya ko revendiquer poste politique ite na nzela masasi parce que batu bayana ngo eza banoko na bango noko azui poste atali sko bana na bango batanga te ba voyo acha bino wapi tozi na commandation za commandation za na poste ni na ngwana na bisouté avani na mwana mwasi za mineur na kati ya mbete hotel mwana na pas zo filmer ami vene habite téléphone zo filmer puis tout comme mieux téléphone ba filmer mutakala zo chef à la police ba zo filmer na bango les improvisés du métier métier on peut dire de faux la villageois un bon Kinois jamais nga la vani kola mbetu moi ça ngo zo tanga mafuta ou bon filmer nga na torche ni na ya papa mukolo bongo yo siko za mon continent nous o habite pareil on est go bunga o habite que vidéo na et cause à publier ba ko publier par erreur ou habite que erreur ça la maka o vandi na yo pe o za très ba film na habite tourner na mbo ce que moni neti papa na so bo PCP téléphone boy a supprimer vidéo na a bi place ba supprimer te je te dis mboka na trop des amateurs baza ba improviser bazo ka ba poste ka boy ba s'improviser jomo ba bengi OPJ mais OPJ mobimba ayebi kokoma plainte te ayebi ko attendre mutu te ayebi pe ko expliquer te ti lelo 2023 ti lelo ba yeba donc tu vois même je me pose la question même dans département police lelo elo mon ami tout na est-ce que ti siko ba comprendre que il était tombé numériser même police na biso mais gobi lelo pourquoi ba enquête ou mela na Congo obi pourquoi enquête ou mela te na poto parce que ba centraliser biloko nyonso na ba base de données mi gagné ma kota ki aneni na poto mi gagné ma zwa ki antécédent nini mi gagné ma sala ki alibi nini. Je vais donner un exemple. Oyiba ki na 2011 batikio oyibi na 2014 oyibi na 2016 oyibi na 2018 parce que ndeto vandi boye toke par exemple na boulot $10,000 mon boto 10,000 euros moins en espèce ebungi boulot ki ko porter ba employé nyonso plainte baluka ki a mbonga ne ke wapi batuni biso nyonso to wangani parce que ba caméra ezalaki te oyebi raccourci enquête on bandani ba base de données tant ba ko kende na département ya casier judiciaire babi misabwe Serge Kassiama ayibate babi misabwe Fefe d'amour ayibate babi misabwe Fatou Kalanga ayibate babi misami gagné mabwe grand volet donc assez tanda ki moyibi mbala moko okomi cible ya liboso ya koloba na ba parcours na bango nyonso oyo vraiment ko kiko uzana courage oyiba mbongwana yeyo batio parmi ba suspect voilà c'est ça qui réduit un moko ba plainte na kini même lelo soke na ba bureau wana ah monsieur yo kombona boye baza na base de données ba yeba teke mi gagné ma déjà ba yaki na amela moto voiture lelo lisusu ba sali boye nani arsi neti azana oxy acha mutumbeli na 2019 oxy acha mutumbeli na 2019 bakangi 6 mois ba libéré na 2023 na entourage ba massa oxy massa mo akufi na poison cible à liboso nani oxy acha déjà mutumbeli tentative à meurtre c'est que l'empoisonnement hier koko aza déjà parmi ba suspect ezala yeto yeti parce qu'on a Congo ti lelo 2023 police wana makamba base de données etala bango te bango ka ko kende ko kanga bandengana nazo ebisa yo mitakala nako ya ko pesa ba communiquer na ba roulage na balabala. Je te dis on a beaucoup à faire dans notre pays. Ba tout lelo ba réclamer ba européen ba diaspora ngana yo to vanda koto yo mais to na posta to voter. Mais bandeko ba mituna pourquoi l'ambassade na biso place ba s'enrouler ba aussi na biso passeport na carte de séjour mingi bandeko ba vanda awa bazana ba passeport congolais mais ba carte de séjour ezati parfois mikanda ngunde beba parfois makambo simbate mais agarda passeport ne comme identité comme congolais et daki na ba western na trafic ebele mingi ba bandeko azaka na carte de séjour na mais rendez-vous pour un renouvellement et comment ba après au rendez-vous le lot ba servir yo carte d'identité et carte de séjour non plutôt
après 6 mois. Et comment va procès pour nos carte de séjour dans la France. Parfois, on est sur la carte de séjour en France. Et comment on se bat? Je suis un an. Autant on a récépissé, on a carte nautique. Mais ils sont empêchés de s'enrôler. Pour la carte est-ce que nous avons un passeport congolais? Nous congolais. Pourquoi carte de séjour aux Laxanini? Pourquoi on est obligé de carte de séjour? Bon, parce que Batubako c'est sa carte, Batubako c'est sa passeport. Moutouba étranger, Batubako c'est sa passeport. En fait, je pense que carte de séjour, il y a juste car pour rassurer que bah donner aux carte de séjour, ils va donner aux besoin qui n'a passeport. Donc ça veut dire dans le système il y a mon temps on appelle sur mon candidat carte de séjour, carte de résident en France, mais aux la nationalité congolaise. Je pense et oui, je sais c'est difficile pour la batebele, c'est vraiment difficile, mais je pense qu'il fallait moins tolérance moins boye ata motoyer na carte de séjour n'est inspiré mais na passeport congolais a quand même carte d'électeur ou soit récépissé na passeport ba pesa bango parce que motaza na attente wana sikoyo bakoti sur na département ya ba aventure congolais lingo l'examaele même bango moko ezo senga gouvernement parce que motoza na récépissé azozela mukanda so yena récépissé na passeport ça définit tu es congolais, tu as un document. Alors, ceux qui sont dans le système, il y a doute. Veuillez appeler mairie ou EPSA qui récépissé. Voilà. Bon confirmer. Bon enrôler bateau. Mais passeport à Pamba, base des passeports. Tes passeports, il faut les accompagner. Non. Mais un étranger peut se procurer un passeport. Bah, Nigérian, bah, ça, la qui pointe, ça, bah, on y a un passeport congolais. Ah bon? Bien sûr. N'est-ce pas que tu as un ordre. Dès que tu as une élection, tu as un passeport congolais. Parce que c'est difficile que les Rwandais les Congolais n'a passeport. Et ça peut définir la carte de résident. Pourquoi? Parce que la carte de résident na bango, il y a un passeport rwandais. C'est une protection. Je sais que ça fait mal, ils ont dérangé, mais côté on a stratégiquement, il faut ramener passeport na carte de résident, ton passeport na récépissé. Voilà. Ton passeport, na carte de résident, mon expiré, mais moutazo zela, renouvellement na ye. Voilà. Donc, mais je pense que bateau va na récépissé na passeport, bopé ça va carte d'électeur, bateau peut bazana carte na bango ici expiré, bopé ça va carte d'électeur. Voilà. Lelo oyo une grande partie à bateau ba ko s'enrôler. Et ba ko s'enrôler pour ba postuler na députation. Na assir ba ndeko ba télé belé même na Londres. Michel Ochudi n'habite pas sur la postulé. Na Paris a vraiment ba jeune belé, na ba chroniqueur, na ba jeune belé ba qui ko s'enrôler pour ba postuler na députation. Députation ngo li sola 21000 et mimi ba belé pour ba postuler. Et ralo lo la mwana mboko, lo ba congolais. Yo posa ipe capable de postuler comme député na mboka na yo. Oza prendre financière na kasi, on peut parfois na petit peuple oyo ko kende pe au solo na ba voter, mais au sali ya ngoti. Lelo oyo il mange nini, ton profil nini, au quoi ça n'a pas congolo, bah t'as la mission siko, on a 103 télévision à travers. Député et aussi un profil à motonine, autogrouper sa confiance à la députée. Déjà pour nangai, je pense que bateau belé na ba jeune au bazar na poto, baké ko postuler parce que ba yebi combat ya politique té. Oui bah na bunde la politique, na bunde la politico, na bunde la même pouvoir, il y a président Tshisekedi. Ce qui ngana ke ko postuler té parce que na yebi pas si o izana domaine wana. Naza conscient, il y a grandeur, il y a ba difficulté izana kati. Eza bitumba. Bato baké yango. Profil ya problème té, détermination. Bazalaka a ba telingana na ba Gare du Nord, bazo telingana na ba Belgique, bazo lia ba fufu na bangwa, balali balamuki. Na ebité soki na ba jeune o nyonso ba postuler a même na Paris. Soki baza 4, baza na preuve moko ya relaxa biso ki bazalaka ba patriote. Ba na ngote. Ba na place moko te ba telema na kombo mboka. Ba na ngote. Nga majorité na yebi ba ona mamba musique. Pendant que biso tozaki ko ganga na ba vidéo ya ko sensibiliser ya ko conscientiser ba jeunes. Pourtant, on a opportunité. Ndé bato ba mona nga na za opportuniste. O mama na opportunité ya ocha mutu, ya ocha libaya mawelisa.
Oui, rappelez vous postuler. Mon frère. Déjà, comment on sait l'émission de Konamiso, Christian Bosembe. Christian Bosembe, ils ont parmi l'émission, mais n'est politique, ou même président pas Tchakamiso, ou politicien, mais Tchakamiso. Ton amour de l'équipe, on est 3 ou 4 fois, oui. N'a pas costume, bien, à mon amour, on dirait la vision par exemple en 2023 au postulé. Dans un circuit, on a qui est, tant qu'on non, on a postulé, déjà, vision n'est qu'à part, pourquoi? Et pourtant, n'a pas lutte, c'est biso, n'a obiso, mon, on a bundé là, pouvoir en place. Ozo considérer jeunesse que bozala boy terminer mboka osala ba mabele ba live au terminer jeunesse au fond la jeunesse belé misu mais au ponité que ogende Holanda député pour mboka kosela ngo ezaka te foza la député merci na banenge belo kosela mboka na yo merci tango zo mona ba jeune nyonso ba kiko député intérêt zani et belé pe ba jeune no ba kiki député wana ezape bana na bisoté au total là est-ce que bito ba catégorie belé na poto bana na biso oya ba Congolo total la ke ba vida pe na ba chiki ba koto yo batanga ebele bana milite bango te mutu ba ke ko postuler bambe ya mutu ba weli ils sont pas là pour aller changer les choses les londe boyebi ke ba sali sa Apollo bozo futa batu bo simbi mo banderole c'est des nandenga faute ba limisa c'est des petits messieurs d'esprit pende bazana na kotanda ba onyoso mulongo bo débat politique mutu na mutu abandi kozwa ba mbata na eti azongi ndako biso ko vanda sima boye tu sais capacité eza force wana eza mais il faut être un visionnaire papa maele nyonso na ngona détermination na nango si soki système eza na no boye papa na kolimwa avant to koma na ba voler wana ba jeune wana so bazali na ba ambition politique. Tant biso to bunde la politique ba luka biso te poani ba ke ya opanza na baba 20 ba oleka na ba opété ba oleka te pona nini ba yebi schéma politique te ba rodiembela ba musicien ba rodiembela ba mabanga ba robema ba mbongo na bango ya pasi ba koleka te. On devait commencer par un lobbying. Lobbying ça veut dire to se réunir biso nyonso ya yo lobela politique o lobela politique biso nyonso to créer une force moya ba jeune awa to bimisi mutu moko te to créer une force ba jeune to bandi ba débat ba forum échange d'idées ba ministre ba ya rabo to bandi ko tinela ba invitation to bandi ko inonder ba plateaux internationaux pour faire attendre notre voix to créer collectif moko na biso nyonso to cibler to ko chape cagnotte voilà vos enfants on va na poto ba projet na biso eza boye to cibler ba difficulté to créer ba bureau d'études awa tant to kita Congo to kita na ba idée na ba projet ba osko ba oya biso ba otikala awa ba lo pour changer un système il faut être dans le système ba oya ba ndenge nini ba ba na ko booster biso na musika parce que politique il faut l'argent après tant to okende to a langage moko to okuta na te na ba secteur moko to panzana ya yo garder angle boy to sengi bato angle boy bo soutenir tant bo kita le roi ba commando boy ko libérer mboka siko ba okenda ne ya le roi Congo ya na guerre otali schéma ya mboka te. Comment toi tu veux aller faire la guerre aux en photo ya satellite te ya place bitumbeza oye bake maïza koto to utiliser ba canon rapide koto eza zamba to utiliser ba hélicoptère koto to utiliser ba to makolo yo keka omi bwaki na guerre bru nzoka place okwei ozokende bwe adversaire pas okende bwe bobunga ninzela ba masa bozonga awa bozongela bandule botika distraction batika ba jeno ba na Congo ba postuler ba jeunes à Congo basé belé ba bundeli politique ba jeunes étudiants dans Congo je pense que dans soutenir ba jeunes belé il y a des jeunes très compétents ba na ba plateau yoga ba même na ba discours ba rollement o ma maman na maître simple discours ya rollement pour benga bato tu es même incapable ya pesa message mo ya muke toza massa mo azana Bruxelles à fondation Libiki Ezekiel Poli Makuba, ça c'est mon ami, ami d'élite. Poli Makuba, tu as mon soutien. Tozana Massa Moussousou Toanga. Mike Toanga. Au moins, on a un exemple parfois à Poli, avant même à postuler, à Saliba Action. Écoute, Poli a aussi Sana Kuluna na Masina. C'est pas pour la première fois. Poli a essayé Saraba championnat. Poli, il passe tout son temps na Katia Changu, na Bana Changu. Si. Ozomo, Batuloro la Poli. Mike Toanga, Masawana na minute azar. Mais si je t'informe, Masawana zana ba base tina kisangani. Mais azara na Paris.
Azana ba base na ba Bukavu na ba Goma. Tu vois quelqu'un d'ambitieux, il faut voir loin. C'est ça, parce que bah y a ba ventio, bah si tout qui ka beton ba biko, tout le monde. Tout ça pourquoi? Parce que on a minimisé la vie des Congolais. Politiciens comme une valeur. Tu sais, moi j'ai des projets. Le jour moi je vais mon kolonga na okuta na fachi boya. Que to vandi to solaneti viens na petit na ye, to papa na mwana. Na on PC ba boule. Père, a changa conseiller ya jeunesse. On a un grand pays, on a 9 voisins. Il nous faut une grande sécurité. Nous avons un pays, et dans il y a développement et construction. Il nous faut Moupepa Sika. Bah, ça l'a ndeni. On a salaire. Ndé batala bilan, échelle à salaire en boka. Il fallait ba priorité. Ou ekoki ko telemisa mboka ba augmenter ba salaire nango. Elingo lobani. Salaire à soda, il faut les élever. Salaire à policier, il faut les élever. Ba place ba poste stratégique, ba ingénieur, il faut les élever. Mon frère, ba enseignant, il faut les élever. Ba médecin, il faut les élever. Ce qu'on dit, ba député. Être un député, c'est d'abord tu es un patriote. On ne fait pas la politique quand on est pauvre, ou comme corruptible, ou comme ventilé, corrompu. La politique est une passion, l'amour de la nation. Ça veut dire que tu peux sacrifier même ton salaire. J'ai déjà réussi ma vie. Je vais siéger ici gratuit. Salaire na na wando simbangote. Soki ba tia ngoka wana. Keno bana ba otika ba salaire na bango. Mutute. Ti lelo. Baloba il fallait qu'on revoir salaire ba député pour ba baksa ba soda. Loi ne le kate poani. 80% des députés c'est des pauvres malhonnêtes. Si comme on y soba matisi salaire ya armée. Élève venir ce soir si c'est na 6e. Tant qu'il n'est pas été aux pas un intérêt. Si je suis militaire, j'aurai un bon salaire. Alors que formation militaire, ceux qui n'ont policier n'a beaucoup, n'ont à respecter. Il faut pas balolasco pendule et activité. Et qu'on diminue dans nos kuluna, et diminuer moyibi. Et l'ongoli siko batu nyonso bakenda kakoluka kobonga na politique. Parce qu'on est bachesko salaire faible. Les gens du bureau, bureau mtebomi Congo. Les salaires faibles, les députés. Na bato ba vendre na ba bureau. Parce que Congo peut être mais il faut déjà mobile, ba manuel. So mutu na pe ce exemple na Suisse. Est-ce que bi que moto a sala musala ba poubelle na Suisse, aleki na mutu vandi na bureau na salaire? Bien sûr. Même à on dirait. Siko tango bisonyo sto to koma ko amfi. Bisonyo sto kendo otika ba CV na ba poubelle. Première formation dans ça na poto, ils a ba poubelle. Il y a ba poubelle. Olandini. Mbongout. Siko soki bazo futa bien. Yo bando logota ba fulu nyonso po ezalaka propre. Beauté pezotika na mboka. C'est ça. Plus on va valoriser l'armée, la police. Des places armées na biso ekoma munene. L'armée n'est pas d'abord dans les budgets ou na kati ya ba armement ou ba sombela bango. C'est la qualité. Il y a des militaires. Nakato Mokié, physiologue, c'est très très important. Moni na Angola, biso vani na Angola tamulai. Lupango nyonso na Angola, mama lupango. Soka na mona policier te, azana mona soldat. Na mapango nyonso presque. Bato vana na Angola ba yebi. Donc ba soldat baza ebele, ba policier baza ebele, ba roulage baza ebele et dina to à chômage. Marabolo c'est très important. Si on a combien il y a bureau la police pour l'intervention. Ils ont 2-3 la police siège à la police minée les en par rapport à Bambo Angola. Angola qui est dans quartier on a bataillon. On a raison pour na machine à pétro Congo. On dirait quand parce que on ba vision mususu bato bakansaka so ke ça la armée. Il faut que soka ko beta masasi. Non. Nakati ya armée okoza chauffeur. Mécanicien. Nakati ya armée ba panzaka ba département. Mais oui. Mécanicien ba grand cas. Ba journaliste ba journaliste baza. Mais soda. Et ça veut dire formation belé na. Ba formation belé nakati o musala ya ba civil mais oyo e quoi par exemple ceux qui blindé Morizea Beba. Yo ainsi ba okendozwa garagiste na Njil. Non même pas. Il faut trouver un militaire garagiste pour asimba matériel, il y a pas militaire. Na Congo ils ont rasuté. Et là mon solo c'est très important, politicien azanga mbongo
ayo yiba mbongo ya mboka. Papa bayaya o bazo ke postuler na Congo. Omoni neti ba fondation libiki. Mbongo na ye. Wa ko rengi na ona poto. Ape sango bana Congo. Ba Mike Toanga, Léonard Kasamba, bazé belé, ba play belé. Na ba ksona mutu moko coach Day Miller. Aza mwana changu akoli na poto, aza na banteprise na poto. Ana banteprise na poto, amutu mbongo. Mais andimi a postulé pour na changu. Bana changu na betela bino sete bokanga komona elongi o pita to pese bino makamba bien na komona obonsa changu ndira. Aza na banteprise na mboka ko. Aza mutu nzala te, aza na problème te na famille na ye, problème ya bana te ke o bana musofu, ba masa musofu ki boki députation na bana na omona ko zo na bango te. Ebele bazana o ba ke bana ba procès ba pension alimentaire. C'est ça yo na oloba. Bazana ba procès ba pension alimentaire mais bazo ke ko postuler kuna. Na sayina bana Congo o bota vidéo oyo. Ngamona oya na ya sa propagande. Nga candidat na nga pena Fachi Beton. Foto luka to laksa bango ba Congolais ba otala biso batu nini soki moyen ezala to kende ngai na sa campagne mais na postuler te na soutenir ba jeune si o bazana vision o bazana vision pe na yebi na nga ba jeune domaine na politique neti ba ya ebele o ya ba poto to situ ika siko ke ba ki para politique otana ba mobimba ba la banganda tana bango mobimba na banganda so na nganda te na ba studio lelo nde to oka mo ke balinga politique. C'est ça, lorsqu'un pays est en faiblesse mot politique, ça attire tout le monde. Donc, il député, et comme il est n'importe quoi. Donc, plein moi l'aller à la mouki. Donc, est-ce que bien n'est au fandi ngano? Est-ce que bien ngade da fandi bo ngano n'est au fandi toi grand esprit? Parce que député faut comme mon lobeli, ya mboka, ya bana mboka. Donc ngade na fandi bo ba ya na ba kivana na parlement, ba lobeli nanga. Nzoka ngalo molobeli na bango ngana ali banda na ota bango na kati. Yibo no moni na somo. Bango monde bazana ti ba ovana na parlement na sobo ki na porte. Ba ko kota na si. C'est des aventuriers. Bana mai to yebi ke Congo to pesi accès na ba bêtises na makambe belé. Pour la dignité na biso, ba jeune to linga Congo bozonga poto. Merci. Merci de m'avoir tout bon dans biso coach Day Miller bokanga kombo bana chango surtout azana ba entreprise ebele na mboko déjà mutu soka na entreprise mo na mboko ba respecter mais na ebele ana plus de 30 entreprises na ye aza mutu ya mbongo en plus tu connais na combien d'entreprises na Congo asali école na chango il y a plus de 300 personnes batanga gratuit s'il vous plaît OK batanga peine ba ordinateur makambutu yé moko futa ba professeur wana pendant c'est-à-dire chaque fin de mois ba professeur na na liste ba voter Day Miller. Ça, Tolingis comme un jeune garçon, ça vraiment papa à Rose à la 45 ans. Papa Day Miller et là on a aussi cause ba jeune mususu baza très compétent na Congo. Soko ko financer bango na ba campagne oyo. Bocha bango poids. Parce que hier soka papa il faut déjà préparer continuité na. C'est ça. C'est bien soka postuler l'équipe mais azala entouré même Poli Libiki wana zape moi na Chango Fondation Libiki benda ya za pembe na ozala na moi collectif no ba jeune so za pesa pe expertise na ngai na oya OK type coach Miller na yo et on est c'est très important biso ba to zo mona bien biso ngana to na 4 misu to mona ke o aventurer na bala so 12 aso na 4 boya futa na ba passion alimentaire maman 4 bana déjà 3 maman et bon charge ya petit peuple vraiment ta yo moko pourquoi moi français au loba comme député na biso vraiment kaka bongo tolali tolamu Dieu peut député en plus campagne ngo po bandi ngo wapi na snap ya ba ser na biso banganda vraiment bo voter papa ba zelo biso to ça les photos là que ça batu nini o ba ko voter coach Day Miller avant qu'il postule en école il y a 300 personnes o bana batanga ko fele azana ONG ici c'est Changu a soutenir batu nyonso ya Changu ba mama Changu wana patriote photo chaipoa bilondi ko na biso boxer baba yibisango mboko nga déjà ba kokoso bongo oyo yiba sous 100 000 aibi na 100 000 te papa na ngai ezaka to na ba structure te to betaki yango de to tumbaki na tono mais précision moko ezaki omoni nga ke na ona ndenge ya ba mvuluzi omoni na vie nzamba ako épargner humiliation ya monene mais d'une autre forme Mate Bakole j'espère que otala extrait depuis gagner Tony Yoka je pense à comment la confiance mon boué peut-être hier mon père kanisa ka comment les chouchous ya ba congolais qui a comment na motema na bango mais pourtant
place au bah comment on peut au confort et même à la distraction. J'espère que derrière les 100 000, il y a un message qui est derrière. Que Obimana Mouyibi, on comprend les formes maintenant nous y a ba Congolais ne bazalelaka. Humiliation oba betio et aux motivation à victoire nezoya. Balobaki kombezati. Toyoki pe kende ki mame donc ba manager na e bazaki na no contact entre ba manager na ba manager. Donc n'a ne comment qui pas concerné te boxeur il fallait pas bunda na e. Mais là tocho tumba tono mais tocho comme lolo nini boxeur na enfin andimi combat a défié Martin Bakole. Donc bateau ba finga qui pour na 100 000 c'est que 100 000 ana est comme utile. Alors boxeur wana je pense à sa deuxième ou troisième. So Bakole a bétier a commis premier. Il faut faire attention na babilo msusu. Ça veut dire pour Bakole beta Joana. Bakole na mutuna yebi ke nazana 100 000 abato. Ah ba pe senga na préparer combat. Basi bakanginga moyebi. Peuple azo zelanine, azo la défaite. Bakole beta Joana kao soka ndimi combat. Seul le loko et ko réparer humiliation et sa victoire no ezoya. Tika humiliation oyo et sa motivation moko ya grave. La seule façon où terre ba bouche nyonso ou est craché sur ta grandeur, c'est ta victoire et tes victoires. Mais yepe Bakole on après combat ya tuni yo kasali nini na mboko na biso akotaki mingi na ba délire ya kobina bina tout monde na ba délire ya kolia et pourtant zaki parmi ba sportif o faka exemplaire tant azonga ki mboko afaka sala ta sans ba jeune ba jeune belé baza ba kulu na lelo ba boxer hein asala ki yango akoma pe ko pesa ba cours ya boxe. Ah bon? Ouais, asala ki yango aoti pe ko afungola ki moi société mo buna na kananga société mo ya moke. Tu sais à un moment donné to senga ba to belé te soki to investir kati na bango te. Tu vois? Au moins il y a un mot to zala to vanda na ngwe to bi ah fulani kutu tala net maître Gims. Vous pourquoi vous allez demander à maître Gims et à Dadju de venir investir au Congo? Mbonga les arabino. C'est pas votre argent, tout dépend de sa volonté. Biso to sali nini na vie na ye po ya banda ko investir na Congo. Toto bando tuna asali nini. Au moins que l'état n'enga comment ko tse banyongo. Na ba victoire ninda ko yeba ke comment rembourser l'état. Papa quand tu n'investis pas sur quelqu'un, koya ko se plaindre te. Koya ko se plaindre te asali nini po na mboka. Mboka sali la nini na part drapeau. Ndesi nani azana nyonga mboka. Oyo to ko vana boye asa star côté musique, tout côté foot, tout côté sport, boxe peut-être côté sport, boxe ou judo, ou musique ou comédien, nani ombo que côté là, à des femmes beaucoup, au côté quelque chose pour comprendre. Na Congo déjà tout le monde a improvisé, tout le monde a abîmé un effort perso. Mboka na biso est mise na kati ya mutute. Ni dans la jeunesse, eza na sport, eza na musique, bango na ba potana na ba sokoda na bango kuna. Notre pays néglige et négligera ba catégorie nyonso ya bato. Les musiciens, même Verambo Nengazana, Mboke Piseni. Kofi Olomide na ba effort perso. Mais ba tout temps ba matolo na ye, ba nzembo na ye, vi na ye, standing a vi na ye, y compris bango nyonso ba faire rigola. Mboke pesa bango loko te. Ba ke Kofi atonga ba école gratuite na mboka na ye. Mboke pesa loko te na droit tonga côté c'est clair. Mais parce que le gouvernement n'a jamais accompagné leur projet. Parce que on dit vieux Rambo, Jibem Piana, Kofi nani Werason, Ozu ba Ferry, ba Fali Poupa. Papa nanga, au moni soki to na structure mombo o gérera na gestion na carrière ya ba musicien. Piraterie ezalanga te que musicien lia selon ba œuvre na ye. Au moni ba lar ba nango, ba na ba faux ba lar. Mbe ba commence ko ba multimillionnaire ya solo. Na kati ki multimillionnaire ya solo oyebi ke alala mbongo ya ba œuvre nezo kota l'état azo sécuriser azana assurance azana ba garantie. Kofi azana ba école, Kofi azana ba hôpital. Structure wana ezate ana revenu ya mboka te siko yebisanga tango otonga école parce que eza investissement. Tango ozo bimisa. Il faut ozelana no esila. Place anetikali vide. Mais lorsque ça tourne tes œuvres, tu es sécurisé, tu es assuré. Tu peux sortir, oui, qu'ils ont tourné au côté. Au Kosalama hôpital, au Kosalaboé, au Kosalaboé. Mais lorsque la nation est accompagnée. Yusundu, par exemple. Yusundu. Mais Yusundu, Mboka, Bango, Pesa, Nyonso. Ah bon? Oui.
So zo tuna kutu yosundu. Grand pe kutu mboka izo pese nyoso mais pourtant musicien mo mbasifla nega. Sifflandé. Mais grand père Yembarate, c'est un artiste qui recoule, donc azo siffler. Tu t'imagines mboka loi Guinée et protéger un ango grand père. Biso to vanda aka débat, lelo to bambi kofi mabanga, lobi to bambi fali, lobi to tumbi fer, lobi kuna mais bamboka bana ba musicien na ba siffla nega. Mais ba décorer épée artiste perroquet. Il est en paix. Jatili Ngobila pas invité na Congo. Ayepe Congo, Tokos. Bogelengi. Voilà. Bogelengi. Merci. En attendant, tu as soufflé pour toute l'action photo. So cause là, moi, quelques personnes ont encore remercié, encore souhaité ma joyeux anniversaire, na bande tout parfois. Ba joyeux anniversaire na ba nyonso ya février. Saint-Valentin za na ngoka date le roi ba date nyonso. Donc mais bo savourer bien. C'est là que les Congolais ont une difficulté à moi bolingo trop na hypocrisie. Bo utiliser le 14 février pour na rebongisa ba couple. Senga mama pardon. Ozo tambola mabe osenga pardon teka royana ba fleur. Mama zwango chango na poubelle. Le 14 février za date mo bo bongisa. Bo solo là, bo répartir sur de nouvelles bases. To lingi pe ba couple na bina ba novela soana te au restaurant tout ça. Yo ke na liaka un restaurant le 14 février. Donc yo na ne mo mambala bimsa oka deux fois. Le 14 février, le 8 mars. Boyo rapé Sony. Le 14 février, pour la maman, aussi bo oumeli na libala. Papa, je la mère, changez moi environnement. Bo benga maman doit tika na bana. Mais ma mère attend moi hôtel moi 5 étoiles, ba sali moi massage. Bozo date wana moi genre. Bozo la ngo biso te pour na snap. Donc merci beaucoup la petit Féfé d'amour, ba gros bisous. Merveille Mercedes Laurent Piana na petit nombote masana Big Zaga. Tonton Belge, je vous salue. Voilà, merci Nayo, na opportunité pesi biso. Merci Mandeko Touba Biso. Merci na Choisi Matata Ange Céleste, patron des patrons choisi. Depuis sur Mote, merci beaucoup. Na tout ça la pour na biso pour la force Choisi Matata. Et puis tout ça na bino qui ne consommer chanson éternité, les seuls patrons au baimi na cet album wana. C'est Choisi Matata Ange Céleste. Depuis sur Mote na poison Kasere Kakulutu. Merci beaucoup, un grand patron, Poison Kassere, Katopesi Mbote, Topesi Mbote na Chancel Mbemba, de Midi Nzambe ya Ballon, Topesi Mbote na Junior Bongongo, Union Européen, Balien Koba, Balimbani Mposo, Topesi Mbote na Van Tumba na Vex, Jimmy Chimanga Port de la Chapelle, partenaire officiel, Wabilamba na Angola, Kelly Tsumbo na Paris, et Topesi Mbote na Yagi Baye na colonisateur de la SAP, Mote Mayama Sylvie Baye na Topesi Mbote na Dada Bopongo, Topesi Mbote, Dada Bopongo pièce, Dada Bopongo précisément pièce, Topesi Mbote na Makolino la Roma, Mote ma Clarisse le Pengi, Topesi Mbote na Jean-Claude Mabanzo, Mbongo Kotre Mbongo, Africa Santé Business, Topesi Mbote. Merci na aussi de la République pour la réalisation, ceux qui se sont bien, ils mangent ça la qualité, et ça c'est grâce à aussi de la République, Arnaud de Vouma, 500 mégapixels, petit fort et propre à Gelor Vuma. Et puis, J. Fabrice Nagati Angola. Merci pour tout beau ça pour la photo. Tout bon bilakio. Nani wana lisusu. Ah, bon ça on va photo. On dirait dans ma vidéo seconde. Bon, pour l'accent. Pas solo la vérité. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés. Pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa Del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa Del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit.
Villa Del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Pas solo la vérité. Ah, Nebuchadnezzar. Karine Mokondi couple. Karine Mokondi na Jonae. Tout à l'heure, il y a live. Tout le monde a dit Nicolo. Karine peut tout le monde dit Colo. Finalement, tu vois, tout na ni yango et si la partie. Karine a Bali. You know, Balite. Avant Bala, tu vois, Magambo et Bimaki. Après, tu vois, que Omela Makila. Manda kwa Karine Mokondi. Dans la longue pas na kina meli Makila. Balé so Makila na kasi ya viande. Alambi viande na chi Makila so bon Makila so ni to éviter. Oli. Il y a Bali. You know Balite. Et logo nini ici la rati. Il y a Karine Mokondi. Et puis le logo comme sur na Karine te comme na couple parce que le za moi ça moto ba balai. Comme sur na guerre parce que so bunisa moi c'est nga au bunisa automatiquement. Comme ce qu'on a guerre na couple na bango. Promesse la ni aussi la rati. Guerre en taille ouais. Guerre ou tel va propos na yo contrayer ninga ba do defend di diston. Pour na yo sécurité. Oyebi ba mama biso batanga mingi te. Mais nzamba pesa ba sagesse mo boye. Ya oboko la biso na ba niveau tamsu o batebele ba komana. Kozala il est très handicapé. Mais kotikala, un état d'esprit, il y a illettré et comme un handicap. Il y a un handicap. Nous avons appelé ça jeune belé bazo basi ou baza na sagesse. Heureusement maele ya classe, mais nous avons appelé ça maele ya vie, ya kibomoto. Problème est à la quitter. Problème est à la quitter. Mige, nga naza analyste. Ndena vandi be naza analyste. Bande on a vu ce baba improviser à Internet. Il y a la différence entre une femme battante, une femme forte et une femme courageuse. On a vu ça courageuse. Rose à bête mais courageuse et réussir avec une bêtise dans le courage. Elle n'est pas une femme battante ni une femme forte. Elle est juste courageuse. Moi, je suis analyste. Et là, il y a plateau non à tono, na Big Zaga. Na lobaki nini amabe. Nangana noela madinga na minito to komi équipe moko. Noela madinga lobaki ndeko wana azalaka mayele. Mais sauf que les côtés handicap na donc les côtés intellectuels kozanga kotanga na vie et komi sakendenga komaka bongo. Noela madinga azwani kofinga mati. Nga sali analyse. Na lobi kaka ozana droite ya koya pesa Didiston conseil. Po tata ya Didi wana yo moko sai chantage. Nana pesa Kofi Kombo ya Koko Dianzo. C'est elle. Ce qui n'a rappelé yo tes propres propos. Est-ce qu'il n'a finga ki kozanga kotanga ono ela madinga lobaki échopenga na kati ya interview nanga. Pourtant na lobela ki pe penyel. Est-ce que c'est une provocation? C'est juste il fallait yoka sonia kolba et ngape na sorcellerie mobwe. Comment na ke kokota tina makambo na pourtant ngamo na takana no vie rambo na kendane likolo. Déplace to komi. A komi kolba ba bêtise ba connaît. Mobali na innocent pamba. Ya tonto en fait la vidéo te alobaraté tout le monde a yika mutu kaka. Mon frère. Alobaranete. Omoni Karine a traversé des dépression. Karine a un sengo devant la caméra. Bon, mon agent normal devant la caméra. Cette fille souffre. Elle a besoin d'aide. Afinga ba grand so mokili. Donc ngai ndez nazaboy sora finga échanger l'autre. En 2023, une femme mariée. Asia lobango na lesai makila. Papa to sa banalise congolais za maele muke. Congolais a maillé mouké, Congolais lingara bêtise. Parce que si tu veux sous-estimer un homme, on va que laisser makila. Explique banda ndeni. Ayaki ndeni. Bagi na dembas. Kola na ponto likolo. Siko kes voilà, au moni congolais. Ya on a lobara. Balobara, il y a pas de crime parfait. Quand on est bête, on reste bête.
okoloba ke tobimate. Je donne un exemple. Hein. Ah, mige ba soupçonné yo que bima na fille mo boy. Fille na ye mo. Yo ko to lobité. Mais la fille a neti a diminué yo. Mais na ko luka ko diminué yo, apesi sko ba indi sa vérité. Omoni ke zoba zaka zoba. Tant yo zoya, moi wana ozo luka o diminué. OK, tu l'as fait. Na laissé makila. OK, ngana analyste. To qu'est-ce qu'on a ba fait? Tant ngana yi, ngana ko longwa Suisse té. Na ke mamoti na ndako Karine place azalaka na Belgique. Ça veut dire il y avait une invitation. Na kati invitation na ba attente na ezaki ni. Donc ngana longwa shinga plaisir na ngeza inde na monai. Epoka na ngape na pela na kombo yaza kombo. To yeba ni vi ni koni ni dada ni de Eve. Tant na ngapa invitanga pa na ye. Invitanga te na bulto sama kamono zo. Zela kasite oliaka. Non, nga invitanga na kin. Oliaka. Na utara ngula. Invitanga na ndako na ye na ke na milara whisky mais la serving nga serving ko lia na non désolé na utira ko lia. Yambanga bien. C'est yo na whisky o melage lo msusu. Te ngana okende na banalise. Zela ngana okende na na banalise. Na ke na banalise. Alors, un grand monsieur qui arrive dans ta maison a commis. Vous avez un problème. A fingioté, a saliopeloté, au servir. Yo na intention yo ke okoti, oke ozuma kila, o yo chena biloko. Na souka nango les grands messieurs, ayaki non avion na ye. J'ai une grande famille à Bruxelles. Allez la place la té. Selon ye na ba propos na ye na yo ke ba bêtise wana. J'ai décidé que non là na salon. Hier là na chambre. Après le colo nango, il fallait na zo pyjama. Ndaye ko mona ke na longoli pantalon na tiki na douche nga na zo ronfler na salon, basi ba laissa ki nga makila. Mon frère, classe est important. Quand on est bête, on reste bête. Ou tatala o katkati ya makolo, ba respectera ye. Faut pas chercher des boucs émissaires à débat lo bandoloba na laissa ki makila. O laisser makila pourquoi? Ba makila ezaka ko luka lien. Alors, ce qui est qui veut avoir les liens avec l'autre? En fait, Makila, cauchemar à vie. En fait, Makila, on dirait quand nous le bien lien, c'est calibino pour la vie. Hein. Parce que Makila, c'est lien. Papa, comédie na ye. Omoni batu mususu bilo musu simba te. Omoni batu tu baleka na nzela mwa shwana. Ba play tout. Lelo ba kenda. Neti banana ngolo. Ba play tout. Mwana batu azako yemba bien dondi akenda. Mona batozaka na talent. Moi petuana maman na Jezabel. Soro leki ofienuki. À part Dondi. Bami mulongo tom yego to bando kontena misapia makolo. Je mets de côté. Omoninga sora zalaka na projet. To plan moko boye sur ma vie frère. Abeta ni poto. Vous êtes sûr? Papa, abeta poto. Et rayo bondo ça ba 2000 personnes en live. Mais le so ça live comme ata 200. Mon frère Nazaki focus. Aujourd'hui, je suis pas les héros qui doivent faire des lives chaque jour, matin, midi, soir. Naza ngote. Investissement nanga invest. Oh. Mais comme kitana ko matabaye bango na ndeni. Na nombre d'abonnés. Na nombre visibilité na live. Visibilité na live et mani. Non mais par rapport tout le par rapport. Papa, ngai ngana technicien. La rentabilité ne se définit pas dans le nombre de vues. C'est ça qui a abruti tous ces gens de YouTube. Eh, l'objet n'a bêta qui mission moroboy. Et bêti, soki 1000K, 2000K, 3000K. Mais qu'as-tu gagné derrière? Les gens ne sont pas objectifs, frère. Naïta n'a pas bêta ba émission ba 2000 personnes là ba direct 3000, peu importe, frère. C'est yangonde et pe sangasko fondation ya o nazalelo. So na vendre c'est le fruit de mes lives. Na changé ce tactique. Bah tu vas comprendre peu tu vois, moi je suis créateur de projets. Ngai. Ngana teka ba projet. Tokena yo pa ya député na biso ya Masina. Coach Day Miller. Oyo kamaramu na bimisa devant et coach de bien non, yo fona cho conseiller général. Ngana ya internet na soir ka idéologie, na bimisa ba compétence nanga. Aujourd'hui il y a aucune porte qui est fermée devant moi. Siko bino bolingi boye bake ki danger nanga na lala na ba live, ils ont apporté lenga lokote. Na kita tem frère. Ngai na évolué. J'en ai pas besoin, Mais parce que comment tirer na mobile naza innocent. Non, ndaimite soki yo talaki émission nini. Ngai na olobaka non, nga tali émission comme na réalisateur comme na présentateur,
yo invité Big Zaga na pesi mbo tu pas invité to sali ba analyse par rapport makambo tout. Est-ce que na finga ki ou pesi ba conseil c'est comme si sur na bossa nité. Nga na lo makambo na mona ki yo na en direct mo na TikTok. Aux autres c'est parvenir ko beta li solo ya mobali ya Karine ye muta publier papi mboma. Ozo na ko banesi nini ozo assurer biso que ça vrai que yim ta publier non yoka to épargner papi mboma na kati ya makambo ana vie privée na ye. Alors problème ezani problème na kati ya makambo oyo Joe na ye wana aza mwana Suisse. Alors eloko il faut beau comprendre ezaki la fille pense valoriser son mec pourtant azo tchandi Johnny na merde. Ozongo dénigrer batu nyonso. Il y a la politique nae. Place à ça apesa makambo. L'homme qui sera insulté quand data lelo, mobalo ko finga mara na réseaux sociaux, le rôle éternel des armées et a Jonae o. Pour la raison. Mon frère, au monisto qui oza yomoko, balo baranine, seul on va vite, à deux on va loin. Ça veut dire so côté si moto na vie na yo. Moto ne fois à apporter changement. Ce qui change mes athées, automatiquement, tu as la réponse. Nana lingana. Tu n'as pas la guinée. Parce que ngai son ngai est rendu dans télémi papa. Na ke bala moi si. Il faut dans un rêve ya moi si ni na oluka na vie. Comment je vais façonner cette femme? Comment je vais gérer cette femme? Tu peux pas te réveiller un matin de faire le choix d'une femme qui est bête sur les réseaux sociaux, par exemple, et pendant que tu es avec elle, il y a pas beaucoup d'idées. Sa bêtise est là, ton anzoto. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Moi, je m'en fous. Nga blogueur, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Mais ce que, eza, mouto azana simana yo. Parce que, Angers changé. Okomi mama. Donc, okomi mama zoba. Moi, c'est libala ya zoba. Question. Maria Vandi Nandako, asa live. Azoba lesa moi na batu makila. Bébé azaï. Na micro-ondes to na poussette. Mobile no azabi. Famille mobile no ba oyoka. Ba cousin mobile na yo. Ba noko. Na ndako no ba koliaka. Mon frère, so muta bossa. Tu sais, il y a que la vérité et ko longolo na zone de confort na yo. Obossa na ke na bali. Et image na nga lelo. Et c'est que la vérité. Nga na tika pota frère. Tu sais, aujourd'hui, moi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. J'ai été dans trop de bêtises, frère. Mais je pense que j'ai beaucoup de qualités à avancer en paix. Car il n'a pas mon niveau. Il n'a pas faute. Elle n'a pas mon niveau. Elle n'a pas mon niveau. On va se comparer à moi si. Même quand on ressent que ça n'a pas Nana posana avancer en paix. Tu sais avancer en paix ça veut dire quoi? Oeza akati nanga, maele nanga, chiki natanga. Na chango service à nation. Bati kanga na zaka le meilleur analyste ndé na vandi boy. J'ai pas besoin de nager dans la boue avec Karine. Karine n'a rien à perdre. Maman n'est pas vivante hein. Mais na ma fille nyos, ti lelo na zo attention te. Parce que biso tona ba famille mo bo so na koti so na potopoto oyo, nana batu na obomisa. Nana ba te belé, lelo ba pesanga confiance en fait. Et on ne veut pas te voir dans ça. Tu mérites mieux. Avance. Pas de bêtises, pas de polémique. Qui m'a babilo quoi? Je me bats matin, midi, soir. De ne pas me retrouver na babassé soir. Parce que makambango basalisa nga to makambo tere ba benanga nga na sala ngo bien. Parce que nga makambo nga na bimisa na mutu na nga oyo. Na ba school na nga. Abimisa même pas la moitié. Yona Karina aluka muninga. Yeah. Nande aluka na WhatsApp, na Facebook, aluka na lisolo. Très bonne question. Aluka ngata et pas Kajinga. Ariette Kajinga. Ariette Kajinga. Bazalaki na vivante. Elle est vivante. Aluka nge pas Ariette Kajinga. Nga aluka ete. Na draga epete. Na ngwa ebité batu nyonso balia na ndaku na filma bango. Ba audio ya bomba ba dossier. Même na ba musicien nyonso ba sola na ya bomba ba dossier azana ba sanduku ya ba audio ya ba nini azana ngo. Ye muta lukanga. Oretana nini na connaissance nini? Na regrettaka confiance na pesaka Duchesse na Ariette Kajinga. Comment Duchesse c'est ça? Parce que Duchesse a ko ya au secours.
Parce que moi, je suis un boudeur. Hein. Alors, loba na tika loba. Na biso na vine na zaipe na oko sote Chris Brown. Ya ba blague te. Bako c'est la muto akufa. Kajinga muto. Ache biso na conférence na appel. Allo, oui. Ngaku na zena station. Na osomba carburant. C'est HK na o rappelé yo. O rappelé nga c'est chaud na bimi. Ba na gare. Na otako zo moi en école na bina cha carburant. Na matsaye na beta parcours. Mbalamota on a matisi lifanto na zongi. Oui allo, ndene bien. Ah kala, o voit que singa c'était yaya naza. Toi na conférence awa na ndeko na yo et tout pour que elle me considérait donc abenga biso bana, tu vois. Na la conférence na moi na nga yo pe moi na nga et tout. Na ngito sola moi muki. Je dis ah moi na ona. Oh la baronne, laissez la baronne on dina. Moi na kende na oh, yo ebité abandi oseka. Elle était dans la conférence. Ça veut dire tinga na région de la conférence. Bah déjà mamba osola. Vous comprenez? Très bien. Bah yeba ki mamba osola. Déplace ngana ko rejoindre bango na conférence. Bah loba pel kamwa il y a gravité mais c'est quand j'ai un joueur qui pond. Il y a connaissance. On se connaissait dans le sens que na mon petite mo na ba vidéo na ye. Moi elle me voyait dans mes lives. Arrête à jouer qui pond. Arrête ne s'est pas réveillé le matin à loba. Ndena abo il faut na ses relation na era. C'est faux. Ba besoin na ye. Et l'autre mot bato ba te pas Karine. Karine a fait mo mbela bala kala. Parce que oui pourquoi au balade même au Liban il y a des animés. Tu sais elle a un problème. Le problème c'est quoi? Dans la vie il y a des rêves et la réalité. A Vivasco ba rêve. Mo bala rêve, asuka na ba rêve. Mo bala réalité ayaka. Ba noko pena ba tonton ba yaka, ba draga kae. Mais c'est le genre de fille, c'est elle qui choisit. Ya ponaka. Ngala lingi ye. Bino nyonso bo draguer ye te. Ye ba draga kae te, c'est elle qui choisit. Mobile yazu yenda ponaka. Motivation yozaki nango se déplacer ko avion si oya pas carré. N'importe quoi, ngala ko avion pour la ketaka. Non. Non, ce n'était pas ça. N'attends solo na kajinge tout bachi biso contact. Moi elle commençait à m'écrire. A commencé mingité alinga trop ba audio. Au mona atindi ba audio, nini sali ozoyo kanate tout. Moi j'appelais pas. Deuxième virgule, Mike la duchesse. Aïe qu'on comprendre que ngala duchesse to ba master. A renforcer ce lien na disha. Na se retrouver ce au milieu de Ariette à gauche, disha na droite. Yé liboso. Politique. Papa, ngana kenda vacances Bruxelles na mwananga. Vacances chez mes grands-parents. Na komi. Ti na koma na kenda rate na benga rate logote. Stress e bandi ka jinga be muninga za wana boyebi azana mukanda ta zobi mate bobetele atatu soki kutu mukande zalaki akokai ko rejoindre bino bobeta tatu e ko sala bien alingaka kutu batepa na ete bobo. Makelele na matoi. Mike pa yabi papa moi na zolela tobeta tatu et ça la bien. Frère, et là on a pour acheter na réponse na yo na suki wana. Je suis un grand garçon. Il y a des choses nga on va nous vendre à acheter na perdre na nous ça ba détail x y z et kende ke zonga ki. Apprenons à être vrai dans la vie. Soza pour ça moi en bala bato. Et les qui na nenga katuru bianza nzadi, il faut avoir le respect. Vous comprenez? Quand vous les femmes vous allez vers des mecs et que nasuka na obo tika na ba déception, bozala na ba haine na bisote, bozala na ba haine ya ba choix na bino. Laissez les hommes vous choisir. Botika opona biso après nasuka na ngobo ba na rolelaka. Boya kokosaka ba makambo. Est-ce que ngana rolela po Karina koselinga makambo? Star munene le roi kutu Chancel Mbemba. Boulot palin. Apota buzoba. Viens na Jean-Marie Lukulasi. Apota buzoba. Ah, papa, na mo mukeo ka nzamba pesinga beso mutu loka Karina apotinga buzoba esangani. Tous à la rendre vrai, Jonae, il est tombé dans la bêtise et voilà. Voilà. Tu vas comprendre. Ok, le solo yande konabi sur Olivier Kalaba, c'est prêché par rapport à ça. Autant si autant la live, yande konabi sur mobile vis-à-vis makambo comme na belle famille nae, ni bala bat bala na ngi na alliance, mais après comme biso ni total la live. Prêché par rapport à makambo te remet sur Olivier Kalaba. Bon, dossier on a maîtrisé en bien té, mais je pense que Olivier a mal joué sa carte.
selon l'analyse, selon Olivier a mal joué sa carte. Au moins, Olivier a dans la poteau. On va na poto. Ba pechana ba comment neti na moi ba benga oni. Royaume na bango mubwe weza prai. Vie le lois na mikili na mama bana mutu bazwa relève. Donc ça veut dire ma bonzane comment okende pena oya fulani oya fulani oya fulani oya fulani. Bongo ba bonza. Kasi église est entreprise dans l'état. Ah bon? L'église na biso. Les autres entreprises dans l'état. L'église est fout à impôt. Ah ouais. Sikoyo erreur nezaki na niveau ni. Eza société T, oye fala que comme PDG. Il a abandonné poto pour na libala pour accompagner moi si dans ma église. Olivier maintenant, il devait pas donner l'hypocrisie qu'il est vrai chrétien pur. Olivier Fatika na mikil. Église aba momi, madame Akendara, ayara tovandara, ici devait continuer à faire sa vie. Donc si tu comprends bien bana coustinyo nyonso bana poste l'église. Bana poste mais bana rentabilité kunati. Il faut monter, il faut bimarat. Et ça église, il y a famille, il y a père et qui et comme on voit bien en famille. Donc bon sala na bangote. Bon ngana ebi na ngati ngana apesa saka analyse. Place erreur il y a Olivier Aliboso utaki wana. Tu sais noko kokende kokota na projet, oyo uti na famille à moi si. Ezara nanu image à bien te. Il fallait que taper Olivier na vie spirituelle moko élevé, moi qui passe ta mobo ya moi genre. Mais est-ce que déjà des bases à tu moi fallu de Jésus. Hein, moi fallu chrétien moi fallu de Jésus. So tant OK, au tikip mikili, tu étais allé faire quoi? Donc yo mobali au tikip poto. Olandi moi si parce que baki na projet na bango église. Ça veut dire que tu n'es pas ambitieux. Parce que tant qu'on makine yo kona famille na bango ba différent. Papa continue somba banda ko tongo bafuta ba loyer te kuna. Bana ba okenda ndako na bango ya famille. Na konta ba bien na bango. Olivier za okay wapi? Baza marié. So ba vanda na matete. Olivier est là na matete ba okuta na lobby. OK là la paix sous na famille abasi e wo. Okomi la des infractions. Osundoli poto pour accompagner moi si parce que vous êtes marié. OK ko vanda ce qu'on a quand ya ba momi. Ba momi ba na église na Congo. Bazana ba paroisse, bazana ba entrée na Congo. Olivier dans la société na Congo. Ça veut dire à la maison, au niveau du Congo, tu vas rien apporter. Moi ça komi balamoko, papa, yo komi maman. Famille est à la raté, ezomona. Mokili ezomona. Tant bozonga poto, il y a des factures à payer. Parce que yo tango kekuna, musala te okeche liki en église abasi. Tango zonga au souvenir ba besoin ndeni. O comprendre ce que momi tango ba okende kuna nda oluka économiser sundambo aya ko futa ba charge awa. Yo moyen au contribuer exactement parce que là-bas tu n'as pas d'activité. Donc vous dépend d'une église. Automatiquement, tu as un mari qui n'apporte rien dans le foyer. Ce qu'on a mené à la raté, mi ba le belo ba portera moins na mabala, bazaka na démon infidélité. Ah bon? Sikoyo, mobali quand tu ramènes moins ou quand tu ramènes rien et que moi c'est à mon commis charge. Mon temps moi c'est on peut ça tout. Et que yo peut ça mon il faut peut ça bolingo fois 5. Koleka ba tout. Il faut opé ça ka bolingo belé parce que dans l'excès de l'amour, on va nous sentir charge wanati. Mais à chaque fois on va déprimer. Fardeau wana yo même charge à famille et bando apparaître. Soka couture une infraction ça va péter. Nayebi dossier wanate. Je pense que no kwa koyi na mbeba moko boye. Na kati ya mbeba wana ba détail ya biloko na meki ko analyser et baboulier na moto siko momi a pété divorcé. Siko nana ko bisa na internet yemo mobile. Ça veut dire ba projet na silaité. Baboul na yazaki nango. Donc ils ont reproché famille on a na rien na nyonso ba sali Olivier. Te ngai en fait ngana zotala ne forme ya makamne kendela. Parce que soka tika lagi ni na poto. Abeta ne kayu na tranquille. Soka komiki na sali makam na tranquille. Ya koma pena neti moi mini apôtre donc veut continuer so akache lelo. Yé pa che libaya. Donc il y a quelque côté plus dans la famille na ba projet à base si ça pour autant sortir son propre projet. Eza le roi libala o chola kisabiso. Donc play, balongo lio play.
ba memi na monde internet ko moko ta ba miniature likolo ko kende ko kota libala mo bo mo sa bandio ya commission. C'est chaud hein. On se comprend? Détail. Et là, Bomis Olivier, ça détail. Peu importe le comportement, ça vient après, mon frère. Moi, ma famille, je respecte mon balio. Moi, bien ça. Quand tu prends les devants. Quand tu prends les devants. Parce que quand tu as la vidéo, il y a moi aussi à Olivier, tant que loba. On sentit que, Azana Makambo soit bien loba, Olivier au côté parler. Ah bon? Ouais. La manière Azaki ko loba. Alobini. Alobi t'a menacé kaka moi mouké. Alobi, bozo poussé batba loba. Ouais. Ça veut dire. Mais on dirait cette vidéo calé. Et ouais, ça là qui dernièrement. On dirait cette vidéo calé par rapport à Yaba. On dirait ça pour Makambo. On dirait qu'il y a un lobby. On va utiliser comme partager. On a remarqué que vidéo là c'est. Il y a Olivier peut vidéo ça les akala. Non, il y a vidéo ça là. Ah les lanine. Mais bolingo naïe. Non, il est interdit de pleurer. Soda soit quoi il téléma. Il est interdit de pleurer. Parce que nenga leli bolingo na batonyo so ba komina ba commentaire. Ba saine. Ba baxeline. Non, peut-être beaucoup consoler. Mais qu'on consoler benga mutu sola ni na téléphone. Ya lo bandeko. Yo ngansi ndengo zo finga na ndeba pota za na mteme kaoki. Dépression est continue. Mais pas dépression papa. Réseaux sociaux sont en nzambe te o bando za traumatisé chaque jour. Noko, relève-toi, fais tes projets frère. Fais tes projets. Fais tes projets. Soki bo ki ne linga na famille mo bwe bana mo ba ana ba avancer déjà na vie ba papa ba préparer là ba nyonso. Il faut un homme objectif. Mais toi pe na prom série na makambo wana oyebi ke ndire na mboko na biso Congo ba famille na biso to uta bolingo pena soko ke linga mwasi mo pauvre ya famille pasi ezala pena bolingo. Ezala pena bolingo soki linga mwasi mwana moko boy famille na bongo eza bien papa nga na préféré na linga mwasi ya famille pauvre mais azala bien éduqué pe azala na kibo mwasi et comme maga intérêt surtout soki pauvre jeune moko souffra na vie to a souffraka akilinga mwana moko boy oyo déjà bazana moi vitesse comme maga azoya po to na mbongo azoya ka po na intérêt do bolingo intérêt circulera trop na vitesse ezalaka na Congo. Mais okoki ko contourner yango. Pourquoi ba remarquer ni aucun bolingo intérêt? C'est quand tu sais pas créer frère. Tanyo so basali na pechuana. Olivier Sainini à côté. Qui te vandi boye bora neza po na Olivier. Ata ba yo kango intérêt. Mais au moins on s'est détaché na famille on a na activité na yo. Oko linga mutu po na intérêt y a pas de souci. Moi c'est pas encore booster on a vie. Yango bomara gigolo et belé. Les gens ne sont pas intelligents, frère. Au kokuta moi c'est un mbongo yoza na maele. Tu fais quoi? Tu prends l'argent, tu tournes. Tu rembourses et tu deviens indépendant. Au kominoko. Mais ba congolais baza soka ku timbongo. Timbongo ne ko sila bakabwani ba secret ngo mobimba. Na sombela ka voiture. Ndako na kutu biso mututo somba. Mais tibo ko mana po bo somba ba ndako frère. Mbongo na ndako. Tu n'avais pas un cerveau pour nous créer l'eau moi à côté. Papa za passia. Za passi lelo pour trouver mibala malamu. Ouazana ba ambition que moi na bato na kuti na $10 et comme 200 baza souté. Ya ba congolais comme ya kuti na 10 na e, a longolo 10 na tiki on a ba moins 40. Likona atiki on a bana. Pareil pour les femmes. Chose moi c'est bien tes papa ou lalia. Et ça passe même bana ba star na biso beli ba ba la té hein pour na ba réalité hein. Ba parents na bango ba telemi na bango. Il est un millionnaire. Mais il pasteur et belé la terre. Parce qu'on n'est pas vrai. Si tu n'es pas biso ba congolais tous vrai hein. Net na pour toi 98% ba love na poté ba love à positionnement, ba love à consolation. Ba love à novela so. Papa, bato ba vivre à bolingo solo, ba s'affiche raté. So moni bolingo mo ba lela snap, ba lela ba vidéo, ba lela ba makambo minene. Et a bolingo mo tondi na ba pota. Il y a ex. Bolingo ba pota. Bato ba kokumisa mibali na ba réseaux sociaux. Azo kemba ya blague te. Même de on a vu so je pense que na ben mbal na. Yo. Na otina ba vie na mo ba ben mbal na. Yo le souté hein.
Déjà, tu sola, je pense qu'il n'est pas là. Il s'est évadé. Parce que traumatisme de quoi c'est dangereux, mon frère. Merci. Merci de passage de nos airs en fauteuil jaune encore une fois de plus. Tu retenir un dernier message d'ami. Message à Souk Ezali, on est des humains. Tout ça la berre, tout corrige la berre. Babi zaka zoba kam ta changer ate. Nga pina ba longolanga na ba polémique à pas pamba. Boluka pe bo sala effort, bo e barake. À part les mauvais côtés négatifs au bino bo pe sarabat. Ba connotation au bo charabatu. Essayez de faire un effort d'approcher les gens et yakoye babatu en vrai. So batu ba banani. Na réseaux sociaux to na bandoki. Na réseaux sociaux to na ba complexé belé. Mi genga ngala za invité na ba émission. Mais il y a beaucoup de gens qui nous insultent, incapables même téléphone et moka okokolobate. Okokolobate. Il y a des gens qui ont plaisir mon bosso na fingami otali nomba ba commentaire. Je pense que ça définit aussi ma force. Parce que quand on vend ça ba tata mikolo te na ba mama mikolo place ba finga ba ya commenter. Net petit mon ngina PC mbote petit mon en appareil soki dilu. Ana ba page boy. Didier Dilu. Petit on a PC mbote. On a petit non. Ouais. Un petit dans l'esprit. Pourquoi? Ça fait un moment, à chaque fois, Nazara humilié, lien au bâtiment de la hanga, ils ont un page. Ah ouais. Des petits esprits. Frère, dans un conseil, au moins la vie, lève-toi. On a des télémas. Il y a un vendeur à Olobara. Dans la page, je trouve il est très pauvre. Oui, quand tu ne sais pas créer des concepts, quand tu n'as pas une tête pour parler, cause à la experte, na ba concept na ba émission à bateau. Net ndé to vandi boy. Partiu à 4 années. Donc aux une autant. Au lieu lien migi. Au c'est les publicités chaîne ke liboso. Yo kati émission nga elongi nga pesa aux pe kombo no yero bamba sous dilu. En plus au manquer nga sous respect. Maloba yanga elongi yanga plateau ya migi, chaîne à migi. Toi tu retires quand vous n'avez pas de concept, taisez-vous à nos sujets. Surtout on a un scandale, taisez-vous frère. Jeune on a ça fait de trop. Ça fait de trop. Non, c'est plein de mais ça m'a choqué. On a mon photo, yo no komo wena mande fu donc yo o kata no kaka ba scandale o yo o bakisi kombono na vidéo ya yote. Parce que ndenge ya on sa bon yo kan sa obi ma danger biso to obi ma bayuma. Papa toi ba no ko biso nyoso. Petit frère Keba. Tu retenir bongo, c'est bon, merci na passage. On a ba to ko remercier. Tu na remercier famille na Mobimba, ma fille Alissa Rolls. Na pesi mbote na conseiller na de tout le temps de chaque jour. Christian Itafe, la pression beauté. Christian Itafe. Voilà. Serge Kassiama Logi. Serge Kassiama. Motema ya Fatou Kalanga. La pression beauté. Masalanga Big Zaga toujours ensemble. Je pense que et vous allez mbala souka rotanga kombo andekoyo. Et ça langa bien. Na batu nyonso bo inviter na ba émission, franchement mettez de côté makambo. Ils a page mo vraiment na kangi soki koza batu bazo déprimer ba mi boma bango mongo sangai. Merci. Okay. Merci Nabatou, voilà, Nibiso, Orsi de la République, merci Arnaud Levouma, merci. J. Fabrice Nangola, merci. Tout le monde est là, on est ensemble. Pas solo la vérité.